bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Du nouveau à Kinshasa. Pas de soucis pour la couverture de vos organisations. Un reportage de professionnels. Venez contacter Africa Info Concept. Vous aurez un service de qualité. Et surtout, 1. Pour les reportages deuil. 2. Pour vos fêtes de mariage. 3. Pour vos fêtes de baptême. Et aussi anniversaire et autres. Nous sommes très disposés de vous offrir un service de qualité. Côté photo et kobangate, ba photo shooting, ya modèle, ya lelo. Ba couleur solo neti kaka na New York. Et ko yeba na kutute oyo ozali okomi bossa na yomoko e. Venez nombreux car nous sommes à une phase promotionnelle. Soki olingi to diffuser makamburu na internet ezali kutu na prix ya mukei kobuka na lisute Africa Info Concept, la qualité oblige, mafuta na mafuta. Bonjour, bonjour monde entier, bonjour à nos fidèles téléspectateurs, bonjour à Bafanios, il y a vrai Nios, il y a Glolang, pourquoi pas aussi à Bafanios, Franck Stemai et Jannick Kazola. Je dis merci à vous tous qui nous suivent partout. L'émission Absolue, l'invite par là, une émission prendée toujours par votre simple servante, Gloria Olangi, méga star de la presse congolaise, autrement dit, l'américaine perdue au Congo. Je dis merci à vous tous, merci à vrai Nios, merci à tous, Balingarangai, Obasabonara toujours na page Nangai, comme Yadada Babana, merci papa, merci pour la nuance, merci pour la aide de éviter quoi il faut à la razala ou mais la santé tout retombele bera de près de Zamunda yoyebi ya palais dadi mavunguvungule yoyebi pourquoi pas aussi makangasken et donc nous avons volé mon cœur merci nayo merci aussi à Batunios Balingra Glolang méga star de la presse congolaise Mama Wiva Maman Wiva Elengi, merci Nayo, Maman Wiva Elengi, Maman Milinze, Maman tous peuple Mbetolo, il y a Janice Tanchung Amputu, il y a Anita Sita, merci aussi, il y a Djongonda Email, la taille avantageuse, merci, il y a Ouli Mouché, le véritable code, merci aussi à côté Mascal. Nanga impression que on doit se kabambe le vrai batu nyonso ba makila ba champion ba linga glolangi il y a les news stars congolaises page mo kwetka na biso ka il y a les news stage Jannick Kazola Franck Stemai Maël qui derrière la caméra merci à toi Glolangi aujourd'hui reçoit pour vous encore un artiste congolais c'est un leader et moi un leader un jeune talent et passer la différence entre jeune talent et leader a une expérience déjà il y a plus de 3 ans quoi les akali kamba bongo il faut nangate vraiment il y a les news congolais il faut nangate dom zamba voler mon cœur je le reçois aujourd'hui innocent Bia on va en parler avec lui par rapport à tout la ka ke tozonga les sous tozonga to solana nous pour ne loko na mama milinze mbamtema tous pepele yambetolo Innocent Bia boni bien bonio. Ça va, Pépé, t'as nombre de bisous. Innocent, comment vous allez? Ouais, ça va, ça fait longtemps. Je suis là. Ça fait encore plaisir d'être là. Poto Betama Solo, Makambo et Zoya. Makambo Pass et Zoya. En tout cas, Talaga Kanano, ça qui batouke, première fois dans Zobeta. Nazo beta rumba donc imagine kaka naibi ke bato belé bazo de la bayoka Innocent obeta rumba jeune leader Innocent baby yazo beta rumba mais Innocent moi rumba naibi te trop confirmant pas non moi rumba moi etambola ka Innocent azongeli classe mais à solo nazongeli te mais nazara kana classe dans la classe biso to bien otobi ko Innocent kata de buka déjà biki kala donc voilà nazo ezateke nazongeli classe mais nazaka mwana moko jeune moko très instruit donc nazali kolanda ba cours nanga en privé parce que déjà na école simba quitté par rapport ta ba makambo ebele yaki
Et puis voilà, na komi na niveau à présenter, donc yango nde nalingaki nasala ne oyo en tout cas ba concentration eza ebele tozozela diplôme oyo makasi. Tozela diplôme makasi, merci à toi Aimé Dosampi, merci pour tout Aimé Dosampi, je te salue à tuer. Na geste na vous salanga bien Aimé Dosampi. Innocent. Tu es ba mon on aura diplôme de temps à 17 ans. Yo comme il a 20 ans en retard à 18, 19, 20 ans après 3 ans de vous présenter. Te omonyenga. D'abord, il faut na lobango awa depuis que natanga ka jamais na double classe. Donc, soki batu batali retard wana eza par rapport ya makambo o elekaki. Vous savez Congo na biso emesani te na bastar ya jeune ya ba jeune. Congo na biso en tout cas ndenge toyebi yango bastar ebele baya kaka déjà baza mikolo makasi. Bastar baza déjà mikolo mais bamisuba banda ba carrière bana mikelo roi bébé Chanda banda mona moke. Voilà bébé Chanda mais tala kaka résultat lelo ezaki bébé Chanda komaki tellement populaire que après bato bazaki au travailler na ye moko makambo komi compliqué. Donc et la suite on ne sait pas quoi. Donc yango wana menga ndenge nazaki toujours na détermination. Na lobai que c'est vrai na ba 12 ans ndé na komi na yebani na Congo mais moi kolanda ezaki donc suivi ezalaki et puis lelo naza jeune majeur mais na osala kaka musique parce que ezaki kaka te que na sali yango pona loenge mais na osala yango po eza passion pe mosala nanga. Donc voilà et puis ba retard wana ndé na lobi kaka na côté ya école ya school ezaki parce que na 2010 na komi tellement star que moya okende susu na école ezaki te na meki me simbaki te et puis voilà quoi. Et puis voilà, merci à Désola agence dans privé pour que ça Véro Mango Makila ba champion Véro Mango Makila ba champion de je confirme à toi Désola merci à Désola merci à maman Loris la congolaise innocent difficulté no kutaki nango oyo lelo ezaki mo paso zonge la classe kozonga no suko classe oza star l'école ou bien oza élève moko boaki dans la classe le rôle à mutunya ça rotanga sans identité ba ba innocent moto ba lenga ko innocent et là on a ça la siko eza examen d'état 6e année voilà ezate que nazo kende na classe na banini te ezake c'est un nombre de jours bien compté to ici déjà to babenga hors session to sala ba préliminaire kala siko to sali déjà hors session parce qu'on a osé la 4 jours wana examen d'état donc il y a encore andé na osala et puis après comme naza autodidacte naza na école te autodidacte voilà donc mais bon nazo bunda nango pokuna na okutana pe na ba fan ba okanga ba osenga ba photo naturellement nazaka ka compliqué te donc naza play na ba fan nanga po malgré que eza na ndenga école mais bon on ne peut pas refuser une photo aux fans ça fait toujours plaisir et puis eza nango fimbute eza nango fimbute pourquoi pour nous ça autodidacte quand on moi moké télé za mona za ba mikolom za sala en mingi yo 20 ans ya pas moment ça d'autodidacte c'est que université ça a un problème hein. Bon na habité ça par rapport à makambo ezoleka gloria yo vraiment boyebi que est-ce que boyebi que nazana ba fan ebele na mboko nazana ba fan tellement ebele que l'air mususu batu batala kango te po nazaka ka boy naza mukie na jeune mais nazana ba fan ebele donc moyen na sala makambo ndenge batu balingi ezate il faut na sala ngo par rapport à ko se protéger pe donc autodidacte wana eza parce que autodidacte aza mutu moko azaka na azaka kamoko spécial akendaka na école normale te banini donc voilà. Merci beaucoup, bonne chance Tobi que jour diplôme Gobima Toria WhatsApp 1000 qui poudre au cas où ça biso to ba innocent ça te dete on na kati ya kin to na Goma na kin na uti Goma honnêtement eza kapona nani na ke na source on a préparé maxi single moko ya poa makasi makambo nazosala nayebi te batango bakoyoka vraiment eza logique rumba na ngai liboso esoigner matoi ya bakongole. Mais pourquoi avo miselo rona au préféré ozonga na source okyo ningisa nanu apotango ya esimba ya bongo ya solo po turo nayebi te vraiment première fois na beta rumba. C'est vrai, na déjà style nanga musique est afro Congo, donc na sangsaka musique congolaise na musique urbaine.
mais ce qu'on a lobby na robeta rumba proprement mais avec ma touche à moi donc eza rumba afro-congolisé koyoka kaka po en tout cas plan wana nayebi te yango nde naolinga na bimisa déjà le 30 juin et puis voilà nake kuna kaka kosala mwa bafinissage et puis voilà toucher la source quoi esika makambo ya Inos B ebandaki esika makambo ya Inos B ebandaki pourquoi pas Innocent lelo avant poser question to ba producteur nezala nani bon na producteur te naza kaka na bato ya bonne volonté o bapesanga ba conseil ya bien et puis naza pe na ba fan ebele c'est une bonne raison aussi parce qu'au fait esengo nanga eza ke lelo na Congo bato facilement bayebi ke c'est possible jeune moko pe aya na bandenge na sans passer par un groupe de quelqu'un pour lelo nayebi ke bokontaka déjà ba génération ndenge ba Congolais balingaka première génération deuxième quatrième cinquième siko ya biso eza to uti epa mutute en tout cas ça fait très plaisir je suis très fier et puis voilà quoi donc nakosenga ka ba soutien ya batu nyonso mais producteur nga nazaka na ye nanu te yo zara na producteur tous ça producteur mais pourquoi pas lelo Innocent aucune ressource le CV non Verambo a produit yo Kofi Central que vraiment qu'on Verambo nga Innocent na epo do ça la featuring na pourquoi pas que ne kana Kofi Central ba a commandé producteur na yo Kofi Central parce que la différence entre Kofi Olomide et Kofi Central ah donc déjà na compléter pe yo ndenge yemo wa lobaka Kofi Central les a label mais Kofi Olomide les a artiste à part donc on a travaillé dans Kofi Olomide en featuring sur ma chanson Elengi Ambongo batu basepela kanango déjà na remercier Kaye mingi par rapport à ça mais na côté on a un label en tout cas ndenge yo moko lobi rebi ke na Congo wa batu batala makambu nyonso na miso ya bien te déjà ndenge za label ya artiste moko na biso o aza icône na musique congolaise soki au sali choix na okende kuna ba mususu ba omona ngoma be tellement polémique pe comme na niveau buzoba na mboka na biso sko ngai na ndenga kozala prudent en tout cas je ne souhaite pas entrer na ba makambo wana na souhaita kaka to tikala en bon terme na ba musicien tout ya Congo et voilà quoi mais déjà les labels fait beaucoup de choses na ba artiste mususu ezate kaka ke soki ngana ke kuna nde eloko danger ko bakisama donc ezate eza makambo wana te a proposant pété Kofi pona Kofi Central nanu te déjà vie aza leader yo lingi aya ko proposer ngapa ni faut ça peut être comme le solo kaka ta bozo avec salam sous Elengi te a proposer nanu te mais je ne pense pas que naba nani oyo naba étape c'est une bonne chose en tout cas pour na carrière na ngande na otalango par rapport aussi à Congo nako souhaiter nde nazala na ba producteur baza na lien te na ba musicien ezala pena lo moko et fan sa masolo déjà depuis kala et puis ba musicien tout ba se senta calibre mais par rapport à ba label ba artiste na biso na encourager bango mingi seulement ponanga pona regarder statut nanga qui jeune leader pena il faut ezala na banzela mususu jeune leader vous en baline mususu on t'avait vu au sali featuring na Wera on a vu après Wera ya Kofi Olomide logique on accepte rumbezo to basusu baksa suna JB Fali Ferré to bango non lelo parce que déjà Wera d'accord Kofi d'accord Arumbezo ya Innocent featuring Rozana nani Innocent ayembiye moko ou bien featuring na grand mususu na musique baza po mingi bazwa chance on te osa featuring na Wera mona mukelo roi yo osa featuring na Kofi mona mukelo roi pa Kofi osa koko na mo sali featuring na Verambo donc tongi to parce que na oezo ya featuring na Innocent na mission nini ya Congo to ya Afrique to ya monde to ebite mto ebisa so Oebi Gloria merci pour la question Anna. Déjà na ko remercier ba musiciens mi balé on a betina bango parce que baza ba icône na musique congolaise il faut toujours les mentionner baza ba musiciens moko ya poids et puis c'était bien pour un début pour un jeune artiste lokolanga na ba difficulté au ba jeune baza kanango ba tout faire bango confiance c'est une bonne image à kolakisa que c'est possible que biso ba jeune peut to beta na ba vie na biso mais et loko pe na ko lakisa eza ke lelo na Congo na beti depuis Polat na beti Sinzembo mais deux featuring ya pamba na ba artiste o ya danger wana ota eloko na elengi
mais okomona kaka ke bato bakolinga balakisa oke ye kaka soki bafitiring te aza artiste te ayebi na ye eloko te mwana wana kutu nayebi te aza artiste ya bafitiring et pourtant naza na makambo ebele en tout cas nga ti sikoyo nakomi nano na 1% te ya kolakisa savoir faire na nga donc sikoyo na maxi single plus na nga oyo eza ya 5 titres featuring na musicien en tout cas je suis désolé mais eza te featuring na musicien ezala ya Afrique ezala ya Congo eza te soki nasali featuring moko ekozala surprise mais na bandenge mosusu eza bamusicien te yango nde surprise na obombela bino mais en tout cas bafeaturing oyo kaka na ngai na bamusicien je pense que et puis featuring ezaka échange entre baartiste avec nake vers bavie mais nakolinga mpe jour moko naofanda boye vie mosusu aye ayebisi nga ke non en tout cas mwana na nga to jeune frère na nga ozosala mosala na yo bien nalingi tobeta eloko moko ekosala mpe bien ndenge nga mpe nazobeta na bajeune artiste mosusu oyo bazoya mpo nalingi susi na ngai eza tozala mwa ebele po musique lelo ya Afrique na monde ezotambola bongo eza bavie baotutana na bavie mais bajeune mpe baotutana na bajeune et pourtant soki natuni yo otangela nga soki nasengi otangela nga ata 2 ou 3 kombo ya bajeune mpena ya bamoin de 25 à 20 ans kaka kobima innocent tomoni susu génération ya mwana loroi yo te yabima lelo mpe boye a retenu mpe succès na ye ti lelo innocence bi et durant chacun le roi na komona ke yoka moto oza ti lelo leki ya 17 aza te ya 16 aza te ya 19 aza te ya 22 aza te yango nde makambo wana todeplore mpo musique ya Congo bave na biso babanda kosala mosala makasi depuis kala mpo ekweya te il faut mpe bapesa bajeune chance batala ebele ezali awa naomeka mpe kobeta mwa bacollaboration na baartiste mosusu mpona na succès ya moke oyo naza na yango napartage yango na bamosusu yango wana tobandi kobeta mwa bacollaboration na bachanteuse mosusu lokola baanita Mwarabo bazoyemba bien basara kalume bagas fabulous oyo abeti pakola ye fwenge il faut bajeune bazala mpe ebele mpo elenge ya musique ya Congo econtinue korevivre parce que si il y a pas beaucoup de jeunes soki fraîcheur wana eza susu te soki diversité wana eza te tokokweya totala chaque jour tozose plaindre banigérien baivoirien banani bazoya mwa ebele chaque année baobimisa ata 10 artistes 10 jeunes oyo bazoyokana bakore de belo batechno basoki nani il faut epa na biso mpe chaque année bamonaka ke bakombo ya sika eye mais jeune oyo azosala makambo na ye jeune mosusu azosala makambo na ye wana nde susi na nga mpena mpo ki jeune leader wana en tout cas na ndenge ya mabe te ezalaka mpona polémique te mais ezalaka koinspire bato ke non il faut mpe bajeune babanda kozwa bainitiative ya bien na mutu na ye kaka ayebi ke mpona koma quelqu'un il ne faut pas seulement nakanisaki il faut naleka epai ya tel mpo nga mpe nabima nga mpe naobanda na nga eloko na nga sikoyo bato soki bapesi nga chance napumbu kaka bongo soki bapesi chance apumbu kaka bongo Vero manga oyi makili ya bachampion na kati ya Château Rouge maloriste congolaise bonisanga mame mili nzemba motema tous pepele ya mbetolo ya janisita nchunga mputu eta sita baramuchu ya doko mena mabele na comprendre te Paul bazaki na edo muzamba na ngine basoki poza pena na kati ya mabele ya dada kubabana merci na yo merci à mama Wiva Elengi mama Wiva merci à Dézola Paris London na biso victoire numéro 5 quelqu'un na Château Rouge Luka Dézola agence mo ya sur otindi lendi otindi mongo lendo zu lendo otindi biloko lendo zongo mercredi na tango Dézola félicitations à toi que notre agence et c'est que vraiment ba kola gloire ya ofeli non so to ka kelengi awa elengi kota yebiso eloko yo ene elengi so na sangisa comme que eloko elengi et mi titre manquant mais comment logique vraiment et koti ba tout net elengi kotara na kitolo ba vérité on le dit ça c'est là si sa question na ngai orobi lo ba poza nzembo na yo mais so to lo ba vérité elengi to se ba yemba elengi eloko nini ba to yemba même na ba boîte to yemba ngo même na ba balabala mais logique et koti ba tout ba to rozela ngote on attendait ça les cas elengi et les cas eloko pourquoi et salaminette elengi salamarate eleki makasité peser le col elengi pesate. En tout cas, na Gloria, je suis désolé, mais Nandenga m'a bêté. Au moins,
eloko fit wera eza ngai na artiste munene lokola Weranson. Et puis après eloko il faut mentionner que na beti pepele eza nzembo na beti nga moko. C'est vrai que par rapport ya eloko pepele ezali pena na succès wana te po déjà ezali nga moko, et puis na salaki yango pena na marteler promotion bien te nga moko na reconnaître yango. Mais malembe na ba concert na nga batango bazoya koyoka ngo ba sentir que non pepele eza nzembo ya danger. Après wana nde na beti elengi mbongo avec Koffi Olomide. Mais je dois vous dire que après elengi mbongo bo sepeli nango bien nga moko na sepeli nango fort po eza œuvre et puis eza signature na kale nanga ko beta pena grand musicien local à Koffi Olomide. Mais après logique yo sans te mentir po c'est la première fois que na beta nzembo na sali kaka tour muke na beta na fin fond ya Katanga na Tanganyika déjà en moins d'une semaine nzembo déjà bae bien. Te kuna balinga ko ndire mingi mana kini awa. Est-ce que balinga mingi wapi yo? Mboka no ke ba est ke na ba kuna inosa vraiment chapeautaka. Avant pena kende kuna logique partout na zo beta na kina wa batu ba osenga nga. Soki na beti kaka denzembo après ba bandi osenga logique. Nazande na ba image soki okoti YouTube oche problème eza nini ba résultat nanga na internet batu bakenda ko luka innocent na eza kombo nanga susu te batikela nga ngo tango nazanga yoka quoi le monde évolue, le monde comment na innocent mais yo batuka ko na innocent. C'est à toi maintenant expliquer ba téléspectateurs bento ba ke innocent ba yebaka innocent comment innocent ya boyebo innocent balume innocent ba koma rango na ko rappeler pe batu mususu na innocent ya pamba na ebite soki na Congo orthographe batu ba yekola ngo na classe. Eza innocent lokola adjectif innocent balume eza kombo nanga ya pena ona botami nango innocent mais siko innocent biwana eza innocent balume mais na sale yango moi genre po ebima ki artiste ozo comprendre wana nde kombo nanga ya scène. Donc soki oke na YouTube o tape innocent balume okozwa ba résultat na 2010. Mais ce que tu tapé Inosbi et puis N nanga ba N wana eza mibale ba SP eza mibale donc eza INNOSS apostrophe B wana nde kombo nanga ya ki artiste. Ce que ok na YouTube o tapé Inosbi concert o tapé Inosbi clip o kozwa ba résultat belé logique en tout cas sans vous mentir. Après lengiambongo nzembo ezo beta ngamo kotina ba chaîne ngamo kona kina nazo fanda muke na tali na chaîne na otala pe ba tuna biso pe ya ba trace wazo soutenir. C'est vrai que mikolo pe moi ba trafic comme moi ebele peut-être na ebité mais en tout cas ya biso ke ndaka très naturellement bazo beta clip wana parce que bazo apprécier qualité et puis bino mo boye bieza clip moko depuis to ça ba clip na kine na biso c'est une réalité à qui nous sommes en tout cas artiste congolais à sali clip na kin ezaka parmi ba clip na ya danger te wana penanga mo natala mais ba clip nanga tout on a sala na périmètre à Congo boye bibino mo résultat to banda na ba pola ba chacha ba eloko pepele elengiambo tina logique ba clip tout autant ngo awa mais qualité ezo représenter moga très bien. Donc pour nanga question na olobake logique par rapport à elengeza danser na omona ngo te po ata so tali ba résultat na internet siko en moins de 1 mois to beti ba nombre de vies ebele innocent omoni elika internet eza ndenge mibale internet mutako kota te pas se peine lora kotika po ba innocent sali nini ya sika. C'est ça l'internet. Ce qui est bongo na lingaki nazala parmi ba artistes les mieux suivis na internet na mboko. Ce qui est bongo pena muto ake po aoloba ke non innocent sali nini menga en tout cas sans vous mentir. Je dois dire que déjà makambo internet ndenge tambolaka batu batalaka ngo mingi eza diaspora na biso. Yeah, mais diaspora na biso ya Congo à part batu pena à bonne volonté bazota l'avenir à musique congolaise. Je n'ai pas beaucoup ce soutien-là comme tous les autres artistes. Pour batu bataka nga muke jeune nini bapesa nga pena chance wana te o komona ke osali eloko en moins d'un temps comme ça déjà ozui ba résultat ebele batu bazo sala pena ba effort po eloko na yoka nemona na diaspora na biso en tout cas
je ne suis pas très sûr que bapesaka nga chance wana. Oloba yango trop ezalaka baza nini bamonako mwana moke bamonako tu es incapable yango wana na oloba mpo bazomona kaka ke babiso omoni tellement tomesana na même lignée wana ya kobima wenge quartier latin babiso toye na baforma na biso mosusu baforma oyo bato bazokoka koexplike te tozozwa même soutien wana te mpo na musique ya Congo en tout cas sans vous mentir ekomi kaka monde moko ya baconnexion monde ya badédicace omoni mutu babwakaka batu ebele tellement ke même batu wana nde bayaka baconcert même batu wana nde baproduiraka baconcert même batu wana nde basalaka makambo ebele sikoyo biso ndenge tozoya toza lokola badébutant na monde wana ya baconnexion tozo se retrouver mingi te parce que musique oyo tozosala eza na mwa pureté parce que toyebi nanu batrafic ebele wana te ozo comprendre makambo Innocent nazongeka moi sima na 2010 Innocent on dirait sur le bibongo bato bako za moi réseau parce que tango yaka trop goma trop yango na musu bato bamona que est déjà d'accord pona silisa eza pe na ba ventilier musu ba benganga étranger bobenganga Rwanda voilà makambo wana to eza kolakisa ke diaspora na biso na ndenge mabete bozo pesa ba jeune chance te bato oyo bayebi géographie ya Congo soki ozo benga Innocent Balume Inos bi jeune leader o benga étranger mpo nga nalingaka te naloba kutu Rwanda mpo wana yokota makambo ya politique babétise wana nga nalingaka yango te mpo kobenga mutu Rwandais, Ougandais, Somalien eza kofinga ete eza bassesse ozo comprendre donc mpona kopesa bato chance okozela kaka te ke oyebake ye aza vraiment na kini mpo ndima ye mpo kini mpe eza ya mutu te ezela na sisa kini eza ya mutu te bamisie tu toza na bango na kini awa bamosusu bauta bakikwit bauta bakisangani bauta mais tellement ça fait trop longtemps bato bakanisaka ke kini eza ya bato mosusu eza ya bato mosusu te nga naza mwana Goma histoire na nga bato bayebi yango depuis que j'ai 12 ans et puis ekochange pete naza na kini mpo eza capital naosala mwa promotion na nga mpo media mpe eza mwa makasi tokota mpe na diaspora kuna tosala baémission ya internet estce eza mabe tala mpe lingala yango naoyekola ezotambola nango bien naoloba nosala bainterview ya ba plus d'une heure tosolola eza fierté eza courage eza kolakisa bajeune ke biso mpe soki tosali baeffort barésultat ya bien ekozala mais ça fait toujours mal à komona bato oyo bakozwa pena ta na bango mpo babanda kodénigre yo babanda kofina yo et pourtant nga nazaka teti makasi donc ata osali nini personne ne me fait peur naye kosala mosala oyo na esprit moko ya ntina suka il faut na combattre mpo na réussir et puis napesa mpe chance na bajeune mosusu soki napesi bango chance personnellement te na inspiré bango mais il se kolonga bato image na mutu te tomona nga nazongi kana bébé Chanda aya asimposaka na bamikolo. Quand le président Yambi, il y avait Papa Wemba, il y avait Jibin Piana, il y avait Weranson, il y avait Kofi Olomide, on a vu qui encore Maman Chalamon, Maman Bilebel, et l'RKD, c'était le bébé Chanda, côté du président de la République. À cette image que je suis congolais. Mais pourquoi ils n'ont bien une image que je suis de l'Est? Les gens disent que parce que yo ou à l'Est, yo morote le bogar pas ou à l'Est. Namboka non mais le bogar s'imposer qui normal qui noir. Mais yo mutoto ya Goma. Lana tu na bino pe question Gloria yo lingina lobana olingina lobana na lobake nazaki no beta musique ba congolais en général était ko beta musique ba bima innocent o ya Goma toi otikala déjà identité moko boy to kana bien lelo batu o babina ka banzembo nanga tango bazobina ngo na boîte est-ce que na micro balobaka ke ouais mwana Goma nini balobala msubo innocent mwana Goma qu'on parle de diaspora pour la diaspora bazara force mo lingi batu ba comprendre logo moko Gloria s'il vous plaît je vous en prie tozana Congo est un pays à plus de 80 millions to comme na 80 millions d'habitants Congo est à Kinshasa te je vous dis encore et je le répète Congo est à Kinshasa te Kinshasa est à capitale donc batutu bako uta bamboka tout bako ya na kin bako se sentir à l'aise et le Congo ezo pesa batu image wana ezake na ye
na tine la concours moko batu babandaki nde koloba bakandidat oyo bauti Lubumbashi, bakandidat oyo bauti Goma, bakandidat oyo baza bakandidat ya Kine. C'est ça, c'est là où doit venir cette image-là. Voilà. Mais nga jamais na koleka na télé na loba voilà, je suis un artiste de Goma. Non, nayaka toujours na loba je suis un artiste congolais. Po borozela pete na ya na loba je suis un artiste kinois. Te ekozala te. Vie nanga, histoire nanga eko changer te. Naza artiste congolais, mais je suis un enfant né à Goma. Est-ce que ebike nandenga mabete peza ko laksa batu géographie ya Congo ndengeza po ba aventurer mususu o baza peut-être na ba internet ba o comprendre ba o confondre ba o kanisa Nord Kivu eza peut-être na Uganda ba o kanisa Sud Kivu eza na Somalie. Il faut ko laksa batu réalité ndengezali soki na lobi naza mwana Goma mabeza eza neti mutu mususu akoloba c'est la même chose que mutu akoloba ah ngana mwana Matete na mwana soki Selemba na mwana wapi. C'est la même chose, seulement pour mes anini. Na Congo, on évite d'analyser les choses. Biso to ngaka facilité to juger mbala moko. Ah ndenge Goma eza na frontière na Rwanda, petio na Rwanda. Wana eza buzo bapena je ne vais jamais me retenir de dire ça. Petio ngana petio na betela on a décision hein. Mais na otala ba commentaire na ba Facebook, o pesanga kanda fort po na ndenga mabete lelo na Congo. Toza na absence remarquable ya ba jeune. Soki ziko jeune lokola nga, mutu azopesa espoir na ba jeune mususu. Bolinga bo finae, bolinga bo lakisa ke non, aza na appartenance moko boye. Wana eza pena perte ya temps. Soki nga par exemple, tokende na ndenga bien, musique ya Congo ndenge ezotambola génération rumba na seben. Mutu azomema mwa afro Congo na ye, aosangisa mwa ba rumba, ba musique urbaine, aoti yango tout ensemble. Bolingi Bobomae par exemple. Bon, sikoyo. Donc tous les jeunes mususu bakoya na banzela na bango sans passer par des groupes. Donc bako fina bango. Donc il va refiner bango tout entre parenthèses makambo ya innocent mais je profite. Ngana innocent dans ça la devoir oyo. Tout souhaiter joyeux anniversaire à un grand frère et à musique congolaise. Oyo déjà il fête 50 ans d'âge le 2 juin. Papa chéri, j'ai bien piano moto pamba l'homme qui a un milo dans coco. Au talent qui ont déjà 50 ans d'âge, Aza papa nayo. Un mois dur par rapport à papa chéri. Oh déjà banane ba yaki déjà pendant 50 ans cinquantenaire de papa chéri, j'ai bien piano l'homme qui a mis dans le coco, l'homme qui a sucré la banane moto pamba. En tout cas eloko kolobaka kaisa ba remerciement ebele parce que Aza l'un de nos fidèles soldats de la musique congolaise a représenté la musique na biso na ba niveau tout na ba ache ba effort na et tout ngana lingaka leur moko dès que ba monsieur pe belé baloba seulement ngape na koya ko répéter ngo lisusu. On doit toujours reconnaître les gens quand ils sont encore en vie, quand ils ont encore la force de continuer. 50 ans d'âge et puis na ba musala o ya ndule na ba résultat au papa chéri Aza nango. Ça mérite beaucoup de remerciements. Ngano lo ba remerciement parce que il y a des gens dengaza na Aza très grand. Aza très grand ndenge pena ya oya na ba soutien na oya na ngote déjà ye afandi sa masolo. Donc il faut de to remercier ye. Il faut te remercier pour na courage na ye, pour na ba initiative azwa na carrière na ye mobimba. Pour na ba risque o azwa. Ya kokende na bendele na biso toujours likolo ya kotelema pena makasi. En tout cas, na ko souhaiter ba joyeux anniversaire et puis na ko souhaiter lisusu plus d'années à ba succès car ndenga zali papa chéri Mikolo na obenga mokonzi ya Snapchat pour azo inspirer biso trop. Au moins lelo ndem mokili ezotambola eza pena internet mingi. Donc voilà, il y a déjà à comprendre Marambouana tout, malgré que âge na ezo poussa na main, a pena jeune, na mtu na e, na makanisi na e, a pena jeune. En tout cas, je suis très fan de lui, surtout que lui aussi me soutient beaucoup. À soutenir Kaka Mingi, je me rappelle Tokutana, façon à présenter Kinga devant ba fan na e, en plein concert, en tout cas, et ça là Kinga plaisir ma case. Pour y Aza na esprit moko très ouvert. Aloba, c'est lui qui est en train de faire la fierté de notre musique congolaise. Nga jeune, papa chéri ndazo présenter nga bongo. Siko
nazo analyser na lobi ah papa chéri après bané na et tout azo présenter nga lokola muto ça la fierté à musique congolaise que yé nde azo sala fierté à musique congolaise nga nanu nazo bunda ponga pena yokana ozo comprendre donc ça la kinga plaisir fort en tout cas nzamba pambola esika azali na famille na mobimba. Joyeux anniversaire, papa chéri. Joyeux anniversaire, Jubin Piana. Joyeux anniversaire, Jean Beden Piano. Joyeux anniversaire à toi, grand frère. Je pense que Torole Kawana, Poto et Sabatouke, 50 ans, ça se fête. Papa chéri, Motopamba. Innocent. Ah, mon avant d'être le mot très important, lobby. Ah, concert, il y a fait un banginze, mon abat bazako, yembango. Et ça, là, qui est bien, comment on a grand frère Nayo, a bêti musique, mon amboka, moussous, mais nzemba, bazo yembango, lokola bakongolais. Ouais. Koyemba lingala à l'étranger. Ponga na ebi lingala kaka tolobakango mingi na Congo awa. Surtout na Kinshasa. Na Brazza pe. Mais eza quand même très intéressant kotala que artiste congolais ko bima ke na Nathalie nde image moko na Bangi. Bangi oui. Voilà, na otala batu ba oyemba nzembo jugement. En tout cas, ça linga plaisir. Faut pona landaka na Instagram. Natala ba image ba plein na ewana chaque jour en tout cas ba courage et belé tous on a besoin à touche wana na musique na biso eza lokola penga jour mo na kena Malabo c'est vrai na beta na ba soirée présidentielle nini ezaki na époque ya ba nouvel an ba Noël ni na beta ba concert belé metant on a yesko liboso grand public natali bazo yemba nzembo na nga ya lingala chacha ba yemba ngwa et pourtant kuna balobaka ka espagnol. Donc, image wana siko et ça la plaisir fort siko quand je vois d'autres grands artistes congolais locaux la faire rigola au bazo ça la fierté wana en tout cas pour nanga coup de chapeau et puis beaucoup de courage les sous et si gatozo kende en tout cas et au Simba ma respose au Simba déjà et loko de Fally Ipupa recommander par rapport à nzemona et loko yo bon il y a eloko yo. Il y a Fally Ipupa eloko yo. Zembo na pe eza bien. Nathalie pe ba résultat belé na internet, courage pe na Fally Ipupa. Voilà quoi. Eloko ya koloba mingi eza te po derrière kuna pe ba polémique belé na otala na internet ezali ngana olingana kota kuna te, mais je pense que to continuer kaka kosala musala bien. Et puis c'est autour de ça peut clip à qualité pour Banzembo déjà à biso en tout cas en Congo je pense que par rapport à nous-mêmes ça va Banzembo si ko ba clip il faut tout ça la moi ba effort pour ba image bi ma clean na ba concept moko eza compréhensible voilà. Merci à toi Chantal Ebolai innocent est-ce qu'on a des questions rapportées presque na suka difficulté ni okuta na la musique congolaise. Première question, c'est difficulté de la musique congolaise. Deuxième question, c'est l'analyse de la musique congolaise selon Innocent Baloume. Yangonde magam naolo bande ba discours kaka na tenir bana ba interview na tout difficulté est que naza jeune et beaucoup de gens ne se rendent pas encore compte il y a nécessité na efficacité à ba jeune na musique na biso. Oyebi nga no mona lokola batu lokola nga nde baza na charge kutu ya makasi po toza lokola batozo fungola porte na génération oyo nanu eza na kombo te donc wana nde ba difficulté tokutana ngo eza manque wana ya kopesa biso confiance manque wana pe ya considération ole batu batala misala baotala nde âge baotala taille baotala makambo ebele mais comme je le dis toujours nazaka teti na ndenga positif nazaka très teti nalingaka nalakisa batu contraire à makambo baokanisa siringa donc musala sur musala po na suka batu batosa donc voilà et puis analyse musique congolaise analyse la musique congolaise bon pour nanga c'est une musique très influente dans le monde en Afrique. Mais tout ça l'effort to diminuer moi na niveau à polémique comme likolo makasi niveau à polémique nga bazo inviter nga na ba projet mususu ba projet humanitaire tango zota la ba kombo ba artiste ndenge bazo placer yango bazo
organisation donc bakolocop bazo encercler bakombo oyo travailler na été soki okoti pe na bamasolo mususu baartiste mususu oyo bacontacter bango par exemple monake moko akolobake il faut balongola baartiste tel po ye azala na projet mususu alobi bapesa ye copie ye moko siko babiso ya mukie boye na makambo oyo e concerné mboka lokola basensibilisation ya malaria basensibilisation ya combattre VIH normalement baartiste bazalaka na charge ya ko passer message wana mais sikoyo baorganisateur oyo basalaka makambo wana esalama ntango bazoluka bino moko osantira ke bango mo bayebisa bino ke tel artiste peut-être yalingaki te ke yo ozala po ye mpe azala na kati ya donc niveau ya polémique na égoïsme na musique ya Congo en tout cas tofina yango nde tofina mais bomoko nde tovaloriser parce que esika tozokende toza na besoin ya kozala ebele soki bozo bunda na guerre soki basoldat baza ebele te bozalaka 5 to 10 bokende esika moko te il faut bozala ebele lokola bato misusu lelo baza ebele chaque année tozozwa basoldat ebele baokota na je biso mpe bomoko wana il faut totia yango liboso mais en tout cas na koencourager mpe bao bazokontinue osala fierté ya musique ya Congo jeune comme bavie na biso mpe en tout cas bacourage ebele bonne chance mpe yanga maxi single à 5 titres mpe ezoya kombo nango plus ndenge na lobi yo mpe le DG te nga na kuna te nga le 30 juin nde na obimi le 30 juin jour indépendance pourquoi seulement le 30 juin le 30 juin parce que eza ta déjà na pesi kombo à plus et puis le 30 juin eza indépendance à Congo donc quelque part message moko ezobatama na nsima wana plus eza valeur ajoutée plus eza un plus na musique ya Congo plus eye kobuskile mutu te eye kaka komibakisama donc eza musique moko eza très pure eza musique moko eza na bamessage ya bien et puis nayebi te pour la première fois nako livre ata titre ya liboso ya rumba ya liboso oyo eza dédié na bafitu ya kitoko makasi kombo nango eza top model oyembeli yo oyembelaka bato te oyembeli kaka basi ya kitoko oyembeli na motu te en tout cas nayembeli bafi ya kitoko mais problème moko ya nzembo wana eza ke fi aza tellement kitoko ke nazokoka koconvaincre ye te nazokoka koconvaincre ye te tellement aza na baniveau ya likolo donc nzembo wana nabengi yango top model siko bokoka eza rumba s'il vous plaît donc première fois nabeta nayoka barumba ebele mais turo rumba nde koyoka nzembo wana rumba nde koyoka nzembo wana inosambablo mais musique na biso ya Congo musique congolaise na biso eza na 40e position na monde baklasaka na 40e position na monde ndomona la musique na biso eza na 2e eza ya suka je parle musique congolaise parce que okena mboka mosusu boye baobeta sola ndombolo so RDC ata totaka en Afrique musique na biso eza compté na 40e position bon nga nayebi te naza na omonela yango yo uni en tant qu'artiste musicien honnêtement nga naza na réponse te mais je dois dire que résultat onga personnellement na mona nakoma na bamboka ya bamindele ya makasi na États-Unis kuna Seattle San Francisco ndule oyo nga nakuta kuna eza franco luambo makiadi donc il faut tosala effort omoni ntango nalobaka musique pure l'air moko c'est vrai tosalaka l'air moko peut-être ndule mpona mwa baintérêt moko boye tosali yango mpona peut-être koluka mwa bambongo boye mais ça fait toujours plaisir na air moko kosala musique pure osali ndule pena osacrifie yango nanu mpo bato bayoka musique kotika musique eloba c'est ça ke bavie na biso balwambo bazali nango azobeta ndule calcul eza kaka nanu na mutu na ye azokanisa makambo ebele te mpo lelo pena musique ekomi politique ekomi pena politique bastratégie ebele art eza kaka moke me bapolitique okanisa déjà na niveau ya badédicace il faut nazala na bapio na nga boye na monde bacalcule wana bavie na biso bazalaki nango te sikoyo na oloba lere moko il faut kosacrifiaka ndule olobi kaka
totika nzembo eloba oyebi nga naza na banzembo c'est vrai que nakoti na nakoti pe nakompe ko bwaka bato po ezosala bien eza culture na biso mais eza na banzembo mosusu par rapport ya style lokola logique ndenge olobi na sentira ke style oyo limité nga mpo nga naza artiste naza limité te nabetaka bastyle tout et puis balangue ebele na itilizaka yango baanglais ya solo mpena ya bafrançais natie mwa lingala natie mwa swahili naza limité te scolaire moko obetaka mpe style moko mais omoni ke badédicace ezosimba te olobi ke bon ok nayebi ke sans badédicace na Congo ezaka mwa mobulu me tokosala kaka bongo chance wana bavie na biso makambo wana bavie na biso ba Luambo époque wana vie matabilu tango azo voilà bavie na biso batabulei tango bazoyemba pena bango bazali kotika pena musique solola yango wana pe na olinga na ba série ya lelo le mususu ata obeti plan na opena eza na mwa politique na kati ebi eboro ekotisa tel pale ekotisa mais le mo pe kotika kandule solola makambo tu wana na oloba eza na plus po tozofungola mwa bamiso totika ndule solola tozotika ndule solola innocent mauvais souvenir dans le monde de la musique mauvais souvenir ya bando banda carrière na yo innocent depuis 2010 tilelo c'est trop tôt bavie na biso baofete ba 50 ans d'âge yo nga naza bobandi otuna nga ba mauvais souvenir naza nango tetika totika yo koza ba souvenir ya bando banda carrière nazaka ya bien ba souvenir oyebi na vie on se plaint toujours on se plaint parce qu'on n'est jamais satisfait mais ce que olobi pena na tanga eloko moko kaka o eza mauvais souvenir. En tout cas, je pense que c'est trop tôt pour opposer déjà la question à la difficulté. On a déjà Ezali, Natangelo Mabanini. Mais bah mauvais souvenir, un jeune leader. Bah mauvais souvenir, nous t'es plus n'a éviter. N'a quoi éviter au coup t'en as pas mauvais souvenir. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Un mois de jour, on a fait soit une noce bi, au balingara au monde entier. On va aux émissions, on a Gloria Online, on a une équipe de dédicace. Ma banga peut comment t'attendre, lingara on te met comment comment na rumba yo kanisi nga na osani ba dédicace à poa eza kuna ba dédicace à poa eza kuna na ko remercier ba fan nanga ebele parce que bango nde ba complice nanga numéro 1 pour na yebisi yo producteur azana nous te to tambola na indépendance yango na plan ngo pe ko bima le 30 juin pour biso to tambola nanu na indépendance sikoyo na ko remercier ba fan en tout cas pour bangonde pour nanga si je dois ma carrière na mutumoko ba fan soki ezali kaka mutumoko eza bango nano et puis na ko remercier siko fan club nanga na Paris ba mama ya arc-en-ciel tout na pesi bango bambote belé avec les jeunes managers Junior Loboko garçon capable wana baza base à Paris. Na ko remercier pe équipe nanga mobimba aonakin ba RG 512 Papi Dibatele et puis nani de sousou vient biso le boss Ricky Kabambi le vrai impresseur yo Kabambi merci mon général Delphin Kayimbi maman na biso bijou ya essence de beauté Patty Benz avec la fondation Maliacha. Elle le trésor Loana Gustave Mayala. En tout cas, ma grand frère Nanga soutien, merci beaucoup. Didier Lota le big manager. Bazama est belé. Vous comprenez donc déjà ma dédicace à propre négotina Maxi. Oh big Gloria, yo siko otuninga ta ba question te pona ba développement Maxi. C'est ce que bimi torso là. Toya c'est ce que bimi. Mais na promettre bino top modèle Bobo Kango le 30 juin. Journée indépendance. Na yeli bino rumba moko propre rumba moko boka single maxi single eza à 5 titres mais na lobi titre ya liboso boka le 30 juin na ko boka le 30 juin eza top modèle est-ce que ebige pe yo ndo za na exclusivité po titre on na dévoiler ngote donc Gloria Olangi yebisa batu yo moko na micro awa ke le 30 juin bazela top modèle. Taka reza dédicace na bino ba chéria kitoko na bataille. On s'appelle en kati. Na bataille olympique.
bilongi ya kitoko elengi ya totifa nalingi nakota kuna il faut boyoka nde nzembo nayebi te il faut boyoka nzembo top modèle oui nous ça top modèle donc nalingi kaka naloba susu ke nayoka deja barumba ebele ya musique ya Congo mais turo barumba nde koyoka top modèle nous ça trop sûr na yo boy oka bangumba ebele ya Congo mais turo rumba nde koyoka bango turo yo rumba nde koyoka top modèle po tobetaka rumba ti tobetaka rumba na langue nini na lingala mswembaka na mo français mais biso tobeti rumba totie mpe mwa touche oyo bokodécouvrir wana tobwaki mpena couple moko wa mokie boye ya anglais mpo message ntango tobeta masolo na kina wana bamakelele oyo bato oyo mpe bayokaka lingala te bayoka mpena anglais ya solo nalobi bie ya solo mpo baanglais eza ebele me top modèle eye na rumba moko eza na poids eza na poids deja s'enrôler okende kozala déjà quart de l'heure na yo nanu te ekosilaka tokende na yo oui on peut aller c'est pas grave tokozela kaka nga na problème te naza eza teke naza sans identité naza na carte d'identité donc naza pressé te soki nayoki ke elingi esila en tout cas il faut nga mpe nakima kuna nakende mbango kokima te fo nakende mbango kuna mais nakotuna mpe mwa bato oyo baza bien informé mpo oyebi ke nayokake na este kuna ebanda kuna déjà basilisi déjà biso ebandaki dimanche passé président dekende déjà kosenrôler ndenge nazalaki kuna nde na studio nazongi awa donc je pense qu'on aura suffisamment le temps d'aller s'enrôler na encourager mpe bajeune mosusu bakende kosenrôler eza nango kopa danger te ezalaka kozala na identité mpo bato ebele nayebi ke baza na bapasseport te ngai naza na passeport mais bato oyo baza na bapasseport te kosenrôler eza nango ya ofele te donc tokosala yango. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, mais l'information c'est si l'artiste a fait recherche de pour le 9 juin, qu'est-ce que j'avais dit, et puis on a marché le 9 juin, album, qu'est-ce que j'avais dit, Robima déjà, on a appelé le 3 Le 3, on a un vélodrome, na stade vélodrome, voilà, Tozalawana, et puis bah date Moussous, on a confirmé, on a Facebook, on a officiel, les a Inosbi en majuscule, INNOSS apostrophe B, pour na batu bazaka na Facebook. Page mata très bien en tout cas na encourager bino et puis na Instagram official Inosbi Snapchat pe toza kuna na ba papa chéri to fêter ba 50 ans TikTok après le 9 juin le 15 juin pe Kimbangu solo a bien rotika bisoté et puis le 15 juin single nae Maria single Maria Kimbangu solo zara guitariste ya Bill Kitan les ambos ton maison mère comme Kimbangu solo na Paris de Sali mais kaka na juin on appelle Inosabi le 30 c'est les biso top modèle le 30 juin indépendance jour 16 ça doit fêter anniversaire na ye Inosabi que top modèle toye suko le 2 juillet biso rendez-vous na bafle nani Fabrice Abi il va pleurer leur grand-mère wana maestro médecine noir Nzambe Azigida déjà sur le marché Abi le 2 juillet IEP Minio Abraham Pabi IEP le 30 le 2 juillet wana IEP Katembe fallait papa bi le 2 juillet biso tembe la fois le 2 juillet ba mission tous les 2 juillet donc le 30 biso le 2 juillet to zelande ba résultat etike bima bino bo bimisa ba album le 2 juillet ah les artistes congolais coup de chapeau 20 n'est pas lobby 7e jour de la semaine déjà si déjà Karaté Bozolé biloko au moins la carte ya Longomba maître Gims il y a plusieurs d'artistes baimi na carte avec 20 et le roi de la faune dit Kenzo 20 n'est pas comme ambassadeur à quoi Roja ouais na oki yango ba félicitations ebelo ebi ke vient na biso depuis Kalaya banda ko bundela ba cause donc en tout cas ça aussi c'est une très bonne chose Koutou na c'est peut-être aussi si interview avant to mentionner en tout cas ba courage ebele na ba félicitations et puis surtout album na ndenge zoya 7 jours de la semaine batu ba yambango pena bien po ezape très très bonne musique pure pour na simanango pe Jizo azawana arrangeur de son Jizo nekonanga oyo azosala pena fierté ya musique à Congo azobeta bason ya bien yepe a travaillé qui album wana na Igwe de la Forêt Igwe
Le phénomène Weranzona Lelio, Sherio Zanerogo, Gloria Zanerogo, et logo, Njotone Chitogo, Merci beaucoup Innocent, merci vraiment Yaouli Mouché, le véritable code, merci à Gauthier Mascotte, ingénieur de banque, merci aussi à Mamé Milinze Bamtema tous Pepe Lambetolo, maloriste congolaise, merci Nayo, merci Arki Kabambi, le vrai impresario Klondombasi, merci à Dieu, merci Mbokani, Chancel Mbemba Demide, bientôt dans Katama Bele, pourquoi pas aussi. Signor Kabananga, l'homme du match. Torosela Bango Nyonso wana, merci Malekite derrière la caméra, Franck Stemai, Janine Kazola, merci aussi Yadada Gwabana, Berado Prado Zamunda, Dadima Vungu de la paix Makanga c'est Dom Zamba volé mon cœur, Narobos on a raté, Mama Wiva Elengi, merci à toi aussi, à Gianni, Sita Tchungam Putuyanita, Sita Baramuchur, merci Nayo, merci impresario Klondombasi, merci à Mavero Mangoi. Makila ba champion, merci aussi à Emedo Sampi, merci Nayo, merci ba staff nyonso ya Glolang ba vrai nyonso bo s'abonner à la page nanga Glolang, l'américaine Franck Stemai, Janine Kazola, merci Maïtik derrière la caméra, merci à Mamé Milinze Mbamutema tous Pepe Lembeto. On se retrouve prochainement, bye bye. Du nouveau à Kinshasa. Pas de soucis pour la couverture de vos organisations. Un reportage de professionnels. Venez contacter Africa Info Concept. Vous aurez un service de qualité. Et surtout, 1 pour les reportages deuil. 2 pour vos fêtes de mariage. 3 pour vos fêtes de baptême. Et aussi anniversaire et autres. Nous sommes très disposés de vous offrir un service de qualité. Côté photo et kobangate, ba photo shooting, ya modèle, ya lelo, ba couleur solo neti kaka na New York. Et ko yeba na kutute, oyo ozali, okomi bossa na yomoko e. Venez nombreux car nous sommes à une phase promotionnelle. Soki olingi to diffuser makamburu na internet ezali kutu na prix ya mukei kobuka na lisute Africa Info Concept, la qualité oblige, mafuta na mafuta. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, twende. X-Bass